On est pour bien, non? Ah, au moins, nous en avons. Ah, c'est bien comme ça. Comme ça, oui, bah, pas à moi, hein, chérie. C'est bien, non? Alors, évitez, seconde, donc, moi, bon. C'est bien comme ça, chérie. Ah. Tu vas accoucher bientôt, non? Il est 8h49. Tu vas accoucher à 2h15, 14h. Ah, Seigneur Jésus. Ça va? Oh bébé, elle va accoucher bientôt. Ça va, chérie? Tu vas accoucher bientôt, chérie. Il est 8h45. Tu vas accoucher à quelle heure? 2h15. Donc 14h15. Ok? Au moins que vous tenir à passer, chérie. Ah, on comprend. Ba maman cuisine Yannick alobaka toujours vérité. Karine Mokonja Tuni ezalaka nde pasi boye. Être maman, 9 mois na libumu, ba menace à 3 mois, 1, 4 mois, 5 mois, 9 mois, eza facilité eza ngolo. Mama nde moto ayebi douleur wana. Soki nano bota te ata to expliquer yo ata to lobi o comprendre te. Mais soki omemi kaka grossesse, omemi zemi pendant 9 mois, yo moko ko comprendre douleur wana. Okomona ke mwana na yo oyo boti na mwana moninga baza kaka mwana moko parce que douleur wana eza kaka moko. Karine Mokonja Otuni ezalaka nde boye. Mama nanga Karine wana eza kobota liboso yango wana douleur wana biso nyonso ba mama toyokaka ezalaka nde boye ezalaka pasi soki oboti mwana kaka mutu mutu ya mwana moto ezalaka pasi soki mutu na maboko ebimi nango wana ozwi kimia esalaka pasi yango omoni mwana ya moninga zwa lokola mwana na yo oyo olingi basala mwana te kosala mpe mwana moninga te parce que douleur wana Karine Mokonja ozoyoka douleur wana cuisine Yannick ayoka ngo bamama nyonso bayoka ngo eza kaka douleur moko ezalaka kaka bongo sikoyo ndenge okomi mama okomprendre douleur wana ndeko na ngai yango omoni mama aza mama akoloba mabe ya moninga te akoloba mabe te surtout na moma oyo oza likolo ozalaki na zemi foloba toujours malamu parce que zemi eza la vie et la mort douleur wana eza kaka moko douleur oyo Karine Mokonji oyoki yango biso nyonso toyokaka soki oboti esili nango bosani okozwa suze mosusu okoyoka susu bongo eza kaka ndenge Seigneur ye moko asala makambo ne na mokili na ye oyo toya kokuta. Karine Mokonji na nga na sepeli makasi ba vrai baboni na nga cuisine Yannick ayaka pamba te bino mobolanda Karine Mokonji ndenge azoloba Karine Mokonji na kati ya salle accouchement Karine Mokonji oki douleur wana ya mama être mama ce n'est pas facile eza kaka grâce eza kaka ngulu faut topesa merci na Seigneur bolanda siko Karine Mokonji na mobali na ye ndenge bazosolola na salle accouchement ndenge ezalaki parce que na salle accouchement pour papa kota a soutenir mwasi na ye soki papa to bien mama ou bien ndeko moko basengaki ezalaka vraiment bongo obligatoire bolanda Karine Mokonji ye moko ndenge azoloba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir partout bozwami, bonjour, ça dépend heure où écoutez la bino parce que pays est différent.
yango topesaka toujours bonsoir, yango topesaka bonjour, vrai, abonné na nga, maman na nga, papa na nga. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Oeza mwana na bino ndeko na bino a mwasi aye lisusu na bakati ya ndako na bino bisika nyonso bozwami na bandako na bino oyo akolanda susu émission ya lelo ya kitoko na mokolo ya lelo ekesala ye toujours bien makasi. Biso toza wana tolobaka toujours vérité babombaka ngo te, vérité atobombi ekotikala toujours vérité. Balobi 99 jours eza ya moto, mais un jour eza Seigneur. Tolobi trop, tomoni trop, toyoki trop. Cuisine Yannick asalaka ba analyse ya kitoko. Cuisine Yannick asalaka ba recette ya kitoko. Cuisine Yannick asalaka ba perruque, ba manicure, ba soin de visage, tout aza complet. Oza na besoin ya numéro ya Cuisine Yannick TV, senga na commentaire, message comment na commentaire, parce que na tangaka ba commentaire wana moko. Na lobaka tout le temps je vous love. Na lela bino a trop ba vrai ba oyanga kwa na kaka bino na lela bino a trop eza susu ndeko na bino. Émission ni na ona mokolo ya lelo lisusu ba maman na nga ba papa na nga ona zaka na ona partageaka ngo toujours ensemble. Biso toza na soki toyoki likambo tomoni to vérifier na yeli bino ba vrai na nga ba abonné na nga bokota na chaîne ya Cuisine Yannick TV bokolanda vrai verso, bokolanda vrai message ya kitoko. Ba mama na nga toye na lisusu na vrai accouchement ya Karine Mokonzi. Tellement bato balobi trop. Nga nazaka na nga chinoise te, nazaka ka être maman ou ayebi douleur azemi. Yango naaka tout le temps koloba ko partager moi moke o naza nango ensemble avec vous. Nazoloba toujours vrai accouchement ya Karine Mokonzi. Na minute ba maman na Karine Mokonzi aboti bébé. Bébé déjà abotamaki. Bébé déjà aza na maternité. Karine Mokonzi akomi mama. Être maman c'est grâce. Être maman eza grâce bandeko na ngai. Balobi moi naza bénédiction. Balobi 1 plus 1 égale 2 na classe. Mais 1 plus 1 na miso ya Seigneur égale 1. 1 o tomonaka bana. Tomonaka bana totala papa na mama baza 2. Mais totala mwana obima moko. Faut komona grandeur ya Nzambe. Dieu est grand ba mama na nga to limiter Nzambe te. To limiter Nzambe te ba mama. Nzambe salaka. O mokili koki ko sala te Nzambe aza Nzambe miracle. Nzambe aza Nzambe ba surprise. Nzambe aza Nzambe tikotaki. Nzambe aza Nzambe miséricordieux. Aza souverain ba mama na ngai. O mokili koki ko sala te. Dieu est capable à tout. Balobi tout est possible à celui qui croit. Il faut te croire dans Jésus-Christ de Nazareth. Il faut te croire dans Seigneur ba mama nanga. Na minute biso toza wana pona koloba mabete. Biso toza na topesaka pe tomemaka solution. Lelo solution eza kaka Karine aboti beba abotami. Mama nanga toza kosepela. Félicitations Karine Mokonzi aboti. Mama Charlotte azobina mabeba mama. Mama Charlotte azokumisa Nzambe ne kaka na prière. Kaka na losambo. Balobi toujours Jésus-Christ qui gagne toujours. Toza ba vainqueur. Mama Charlotte azopria azokumisa Nzambe. Koko abakisami lisusu na famille Mokonzi. En tout cas eza bénédiction. En tout cas eza grâce. Ezeloko akopesa merci na Seigneur. Biso toza wana pona koloba malamu. Ba mama na nga ba vrai na nga na lela bino ya trop. Cuisine Yannick kaka fa informer bino ya nyonso. Bino Karine Mokonzi déjà aboti akomi mama Karine Mokonzi.
mokonzi papa bakomi papa pa poche balobi père bapeti petit wana deja ye kwa petit aye deja bébé asika babénédiction asika changement asika makambo nyonso ya sika epesamela bino tolela bino ya trop nayaki kaka na informe bino baoyo yango quoi nayaki kaka na informe bino baoyo yanga bavrai ya ngai nalela bino ya trop nangia boyoka information par-ci par-là te nangia boyoka kaka na chaîne ya cuisine ya Niki TV makambo yango ndenge ezalaka bino moboyebi soki information amoni ayoki amemelaka bino bokota bolanda Karine Mokonzi akomi mama babotaka kaka Karine bakisa bamapasa famille nombreuse 3 yo moyebi makambo yango ebandaka nde na 3 nde famille nombreuse Karine bakisa mibale lisusu apres inane bakisa bamapasa double tellement esala kitoko biso tozana tosepelaka na bénédiction ya moninga mpo nzambe apambola biso yango tozosepela toujours parce que eza victoire parce que eza réussite parce que mingi mpe bakendaka kobota bazongi te mais moko na biso ake aboti azongi na bebe tokumisi nzambe parce que nzambe aza malamu tokangama na nzambe oyo ayebi ye mpe te aluka ye aza nzambe asalaka kokama aza nzambe atikotaki akamwisi via Karine asaleli mobali na ye asaleli mama Charlotte kokoma mama eza facilité eza na effort na biso te eza kaka ngolu ya nzambe bamama na ngai nalela bino ya trop bavoivoi na ngai bafai na ngai oyo eza cuisine ya Niki TV ayaki lisusu en tout cas que Dieu vous bénisse à la prochaine bokozwa susu ya kitoko ya koleka bino moboyebi information bozala toujours na ligne bozala toujours na page bozala toujours kaka ndenge bozalaka tikotaki kwa quelque ça la bien makasi bye.